Les populations ne sont pas contentes et nous sortons aujourd'hui effectivement pour montrer à la face du monde entier que nous ne voulons plus de ce monsieur. 10 000 jeunes ont répondu à l'appel pour bouter dehors l'ennemi de la République sous couvert du mouvement terroriste M23. Actuellement, nous avons des soldats très bien aguerris. Tenus désenfilés, ils sont estimés à plus de 10 000 volontaires, des vrais jeunes patriotes décidés d'en découdre avec le Rwanda qui s'est trompé d'époque dans ses manœuvres de la déstabilisation de la partie Est. Bien défendre l'intégrité territoriale et assurer la sécurité des Congolaises et Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. Que nous allons soutenir jusqu'à ce que le terrorisme soit bouté hors de notre pays. Quand nous souffrons aujourd'hui, messieurs, ça dit quoi Congo? Hein? Parce qu'il ne apporter rien, il n'apportera jamais la paix. Les gens sont totalisés. Nombre de bateaux c'est plus que guerre à 14 et 18, plus que guerre à 40 à 45. Comment la France appelle na Rwanda 20 millions de dollars pour l'armée na bango. Rwanda ngozani. Non, nous ne sommes pas colonisés par les Français. Nous sommes colonisés par les Belges, monsieur. Roi Belge Yaki Awa, à quel coup nous avons résultat zani. L'Union européenne siège dans la Belgique. C'est que résultat na yango ezali nini, monsieur. Soyons forts. Totalement. Parce que akoyawa akokena Rwanda kopesa bango ba stratégie na ba minduki na biloko nyonso ngana keboti ya musuku na Congo. On a assez avec tous ces gens-là organisons. Mboka est en guerre. Oyo Josué chapitre 1 verset 9 alobi boye lève-toi et prends courage. Ba Congolais sont tellement contre cette personne. Yango na bino nes lelo yo ba parti politique totikana no kofinganaka totikana no kotelemaka biloba lo na peuple total so to na muru ya mboka na biso. Tozana muru ya eloko sangisi biso awa tu. Tozana 450 ethnies. Eloko sangisi biso awa nyonso ezali Congo démocratique. Aussi bon, yango moyi Macron baso ya balembisa po baboto la est ya Congo na 2030 babana kozoba matière na biso. Fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, de partout dans le monde. Nous vous remercions beaucoup. On a attention vous accorder les bisous. Chaque jour, chaque instant, toché les bancs en ligne, vous en pour Kolanda biso. Copé sa biso va commentaire, ma suggestion nabino. Nous vous remercions vraiment beaucoup. Nous allons tout droit remercier Maman Rachel Ngoyi et Sika à Zwami qui met en Zambé, Peli Pamboli en Zambé et accompagné pour na effort aux aliko sala. Fidèles téléspectateurs. To tonga Congo na lolengi nyonso to ezekuté la yo oza libanda mboka oza awa to tonga Congo bakisa un pierre na yo likolo ya construction ya mboka na biso pona bato ba na sima na biso ba bénéficier na oyo bino bo kotonga lelo. Actualité du jour to meni na biso émission ya mokolo lelo avana annoncer bino invité na biso ya mokolo lelo tozolo bela makambo ya visite ya Macron à la République démocratique du Congo, après États-Unis, a annoncé qu'il y a en RDC, tout ça makambe komeli gramo pa au Kofi Olomide ak bepa. Donc makambe komeli en États-Unis, tout ça la interpellation ya Fally Ipupa, l'artiste congolais au niveau de la justice par rapport à makambe leka qui na nini na comment on l'appelle na stade des martyrs et puis toujours le actualité de l'heure où Ezali ville province il y a Kinshasa Pesika Chantini Ngobila est très critiqué par rapport à Makambiza ko Salama Ezoli kana ville province il y a Kinshasa opération zéro trou et simbité sécurité toujours na malukukuna toki déjà si bakoti mais que fait le gouverneur de la ville province de Kinshasa. Je reçois pour vous aujourd'hui messieurs le prophète John Ngefa Yende Molto Beta
masolo mokolo alelo mosakole losako nzambe aleki bango tuna nguya avant to banda émission na biso vraiment nes na yebi oza journaliste moko ya mayele mingi otouché ba point essentiel ezoleka na mboka mituna na yo biano na ngai tobondela nzambe tata na tiki émission maboko na yo pesa ngai bwanya sagesse science intelligence pona monete ba uti kotinda journaliste ones batinde kotinda aya pembeni na ngai po ete almeka kozokisa ngai motema pe akokutana na David tata na lola totiki Congo démocratique oyo ezali kopotopoto na maboko na banguni maboko na yo yawe na pesi président Tshisekedi natiki na maboko na yo batela ye soki yo bateli te ezali pamba parce que complot ekomi complot moko international totiki gouvernement totiki bonyoso bazokamba mboka surtout ville ya Kinshasa esimbami na Jatini Ngobila mpaka papa gentil kolo sunga ye obatela ye azalaka liboso akende asala mosala na ye totiki bandeko batuki kokufa na Goma 300 morts tika milimo na bango epema na kimia po ete bakufeli nde mboka ya mabele oyo opesi bango totiki Yunchuru Bunagana Kivu totiki pe bano bayuti kotumba bango na stade ya municipal awa ya Bandalungwa lokola ba makako yawe tozokende wapi pe tozozonga wapi bolingo esili na kati ya mboka oyo yawe sunga batela pe loboko neza na kati na yango yawe banana biso po sukisa na biso na komona tata pe na mwana na molimo santu amen. Il faut la catholique. Naza catholique parce que si ya croix ce n'est pas catholique pour ça que erreur yo zali musai na nzambe lokola ngai soko tangi na Matthieu 28 verset 19 allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est biblique. Si ya croix ce n'est pas si ya catholique. Merci beaucoup. Président Macron visite naie à travail à Moussala à Léon Katili du Congo. Vous trouvez mon nez? Des connaissent Congo ezali mboka ya mopotu. Oyebi soki moto alingi ya monela yo. Amono pamba lokola chaussette. Eloko ya liboso. Akoluka mwasi na makango. Soki azui mwasi na yo, okomi eloko pamba. Soki alate mwasi na yo, akoluka bana na yo ya basi. Soki azui bango esili. La soki akoki kozwa mwasi na yo te, bana na yo te. Donc vous êtes fort. Bama batika ko seka Congo est dans la souffrance. Quand nous souffrons aujourd'hui, messieurs, Bible est bisabiso na Ephésiens 5 verset 14, toi qui dors réveille, toi ba Congolais bolamuka. Bolamuka. Hein? Ba mongo baloba mpo akolea ko fufa papa. Baloba nini? Mpo akolea ko fufa pourquoi ali mosapi ku apesa mon pépé. Ou baso na monatongo makolo tu esidi. Biso na mbanda ka balia biso bo. Dans le cas de la souris, la beauté, la monatongo, ma colo tout et qui on m'a ça dit quoi, ma coba est loco bazo du Cana Congo. Hein? Ma coba go Congo, on a parce qu'il va apporter rien, il n'apportera jamais la paix. Hein? Bisous du paix, dans Hébreux 12, verset 14. Les lots bateaux, bazo koufa, sont totalisés. Nombre de bateaux, bazo koufi, c'est plus que guerre à 14 et 18, plus que guerre à 40 à 45. Hein? Macron de bazoti comment oyebi singa la France apesi na Rwanda 20 millions de dollars pour l'armée na bango Rwanda ngo ezani ce rôle ni apesi ba Rwandais on ne condamne pas les Rwandais non quoi ça la ni roi belge yaki awa nous ne sommes pas colonisés par les Français nous sommes colonisés par les Belges monsieur roi belge yaki awa akekuni na Goma résultat ezani Union européenne siège ngo ezani na Belgique. C'est le résultat na yango ezali nini messieurs soyons forts totalement parce que akoyawa akokena Rwanda ko pesa bango ba stratégie na ba minduki na biloko yoso ngana kebo tia musuku na Congo on a assez avec tous ces gens là organisons yo kanti bena fatine ngazawana a éviter que mission oyazo ele ko uzala egoza mobulu comment ba congolais bino boza ko pousser fachi à ça la erreur rebelle na présidence bon mais gouvernement c'est prévoir erreur ni fachi à la présidence bino bolinga mutamala muté
On m'a dit Congolais, biloba lobele kabino makambo ebe. Moi je ne peux pas connaître le président. Le président akuta na Mosukuti. Fati akuta na Mosuku donc ba tikelier Mosuku. Ozo bunda nango, il est fort aussi. Hein? So que va payer Mosusu bo moto va démissionner. Hein? Hollande démissionner qui ponani. Asa deuxième mandat ponani. Kaka ba terroriste pam babomaki quelques bateaux na stade. Hein? Hollande abina le mort d'homme na kozongela ngote. Hein? Les locaux fâchés na bitumbo 300 morts côté à Tchurukuna deuil national. Hein monsieur? Nani ba sengi ba korwana. Ce n'était pas Tshisekedi, ce n'était pas Kabila, ce n'était pas Kabila le père. Hein? Nani ba na passion to na ngolelo nani wana. Hein? Fatia ko kuta libabe, fatia kuta Mosuku. Hein? Moi na batozo bunda kamera kuta Mosuku, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va les soutenir tout d'abord parce que le pays est en guerre. Mboka na guerre, nazo bisayo. Hein? Mboka est en guerre. Oyo Josué chapitre 1 verset 9 alobi, boye lève-toi et prends courage. Ba Congolais sont tellement comme cette personne. Mboka est en guerre. Kasi ba résolution moi ba zo diplomatie moi na Nairobi, ba tu ko clôturer ba bimisi 10 points à l'ordre du jour pour na ko clôturer dossier ya Nairobi. Ils ont moko ba diplomatie zo sala ke guerre ici là. Guerre ngé bandi lelo. Ba négociation bandi lelo oya M23, ba ya kana ba colonel, ba généraux et bandi lelo, eza plan occidental pour ba déstabiliser l'armée congolaise. Hein? Et ça est bandi lelo parce que ba M23 ba yakina bango te ba yibi ba kor wana te. Hein? Yuru Kenyatta na bango wana, oyo ex-président ya Kenya, alors c'est bango mercredi ba kene ko signer, bango bazo boya ko signer. Ça dit quoi? Soko moni mwana so so Tony Nzungu. Loba mama zawa nalinga parce que vous avez journaliste à Mayele, vous avez journaliste à Bololete, vous posez la question il y a actualité oyo ça des mots va na télévision ayo kange faza koloba. Hein monsieur? Et pas dit le loté. Hein? Comment vous avez 220 groupes de rébellion à Est à Congo? Pourquoi vous parlez toujours de M23, M23? Maïma zawa. Bon toto même so maïma bazaliwa. Qu'est-ce qu'ils font? Hein? Il faut pas s'engager l'armée congolaise. Ba bengana banguna wana libanda. Hein? Et puis si yango le message c'est dans vos familles. Est-ce que tu as une armée moko forte ou il faut faire face na ba groupe rebelle wala nyon? Non, nous avons une armée. Non, nous avons une armée très forte mais elle est armée moko elle est infiltrée na haut niveau. Et partout dans le monde, ceux qui armée elle est infiltrée, armée est gagnée. C'est ça le problème. Hein? Même dans le gouvernement, nous avons les étrangers qui sont là. Basimba, département, ma case. Que dirons-nous? Nous annonçons. Tout ça, mais le président a de la prudent parce que quelque chose veut se préparer dans la République démocratique du Congo. On est commis déjà Pemben et ça là. Vous avez un prophète, vous dit? Hein? Mais je suis un prophète quelque chose ou anani? Nani? Quelque chose ou anani? Quelque chose, ça le mais là, on est ça dans Kabila les pères. C'est ça les choses, il faut que ma fatigue. Te protéger les choses. Spirituellement, physiquement, je te dis les choses qui sont réelles. Physiquement. Mais l'être ni va coûter qui est empoisonné contre la présidence. C'est fatigue. Hein? Pour rejoindre le pasteur Roland. Non, na rejoindre le pasteur Roland dans l'autre, j'ai dit les choses. Mais fatigue est en danger parce que telle est la résolution na bango. Et là-bas, va toucher à yango te. Au dit mambo quoi Congo na biloko ebele za na yango. Balabi ceux qui osent il faut de 30%, 70% à bango. Mais 70% ya Congo au foot à salaire malamu ndengeni, au consume boka nini, au thème économie ndengeni. Et na zone de parlement de ce congolais et le but était résolution moko ya ba 1-23 ba ya ba sala yango et kolekate. Parce que bango ne peut voter bango sur le peuple bon bango ba yo kayango. Les pays sont en danger. Hein? Yango na bino nesi lelo yo ba parti politique totikana no kofinganaka totikana no telemaka biloba lo na peuple totala so to na muru ya mboka na biso toza na muru ya eloko sangisi biso awa tu toza na 450 ethnies eloko sangisi biso awa nyonso ezali Congo démocratique frère totala Congo démocratique. Tous les unis, la déclaration moko précaire, non sens, to longola yango nanu, total nanu Congo parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Tala. Politiquement, président déclare état de guerre. Hein? Sauf que diplomatiquement, c'est l'état de guerre. C'est l'état de guerre. Hein?
Oso ba bon, yango moyi Macron baso ya balembisa po ba botola est ya Congo na 2030 ba bana ko zo ba matière na biso tala nes nana ndako awa nana dibanga moko ba ila kinga depuis Bushimai dibanga yango soko tei o tei lampe mwinda o tei plus na négatif o sangisi yango bo epelisi mwinda me ngai moko na biti na dibanga yango te ko bomba kaka e na bomba ezana ndako na ngai awa tala no matière Congo azana yango na moni libanga mona Kinchuka bazui yango bazui libanga mosusu so bati bozo pesa 27 tu quelle richesse on Zambie a pesa 4 pourquoi le Congo peut souffrir na kita on Zambie a pesa ezolobama mingi que non tobima na organisation internationale de la francophonie par rapport à makambo ne ezokomela tobima wana ezali ba faux fuyante parce que non tokobima na organisation de francophonie te ya CSA te tokoyibiso tozali bato Afrique centrale. Nous ne sommes pas d'Afrique de l'Ouest. Pour moi, Tolongwande, président a aboli accord Oyo et Afrique de l'Est. Parce que l'Afrique de l'Est, tu as Rwanda, tu as Bokazo, tu as Ouganda, tu as Bokazo, tu as Burundi, tu as Bokazo, tu as Kenya, tu as Bokazo. Et ce sont les choses. C'est moi, Naya Museveni, ou a dit général Moko Yamakasi, il dit ceci. Les Tutsis, les Rwandais, ce sont nos frères. Celui qui touche Kagame, qui touche les Tutsis, va toucher Bissot, la guerre. Mais je te dis, monsieur le journaliste, il est à l'Est à Congo. Mais il cherche notre shit. Jamais Robunisa Rwandais. Qu'est-ce que le président doit faire? Mais je ne sais pas, il faut président Abima, contre Nabango, il y a Afrique de l'Est. Nous sommes Afrique centrale. Tala. Au moins, il y a dans un pays en Afrique centrale, où ils allaient c'est tous les Africains, à part Maroc, à part Égypte. Tout le monde, c'est Angola. Mais ça soit le pouvoir, c'est Angola, ne peut pas pouvoir de Bazaïroa. Président Azonga na Afrique centrale, à son Lorenzo, à côté de la commando, il y a Bangolais, so il va quitter la guerre ici. Mais armée est infiltrée, je t'ai dit, l'armée est infiltrée. Les loyaux, Naoki Sango, Baoto Kangaba Rwandais, na Selemba, non? Bakangi Baona Selemba, les lois na Maluku, Bakoti. Les lois baza partout. Et ça, une vigilance. Armée, l'équipe armée, population T. Population, elle s'est levée. Au Sali Pega bien le rôle continue dessus. On a fidèle téléspectateurs, voilà. Changer chapitre, il y a deuxième sujet, il y a Mokolo Alelo, tu ramener rapidement le dossier à Jantiningo Bilambaka, le gouverneur de la ville. Jusque-là, tout le monde a effort. Mon côté, à Zosa, na Katavi, professeur Kinshasa, sécurité, Zate, Rwandais, côté na Katavi, professeur Kinshasa, na Maluku, Toyoki Makambo Salamikuna, na Selemba, on a attendu. On a attendu, entre guillemets, on attendait qu'on a Bakangi, rebelle Kuna, Rwandais et tout comme ça. Que fait le gouverneur province, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Mbaka Ngobila? Azo Sala Nini, jusque-là, 4 ans surtout, 5 ans surtout, Azo Sala, ils ont un impact. Mon côté. Bon. Hein? Merci beaucoup, de connaissance. Yesu alobi boy. Yesu na mamba Ngobila. Yokako. Et là, on a Ngobila na mona raté. Kimbuta nyoko libinyo abosé Kimbuta l'autre côté pendant 15 ans de pouvoir comme gouverneur de la ville. Ngobila sa mi mandat. Ngobila sa mandat en sauté, a sali mi mandat. Yesu alobi boy. Ata bino bondiminga ete bondima ba evre ngana. Evre nini Ngobila sali o ba bondi. Soki yo lobi lelo ba rebelle ba côté. Ezali na responsable. Obi ville de Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. C'est un siège à l'institution. Les gens qui sont kwei, bango ezaka Ngobila kwei ate bango tuna président ba kwei, bango tout ba kei. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, on protège. On protège la capitale. Qui protège la capitale? Qui protège la capitale? Mais ça, Ngobila protège la capitale. C'est lui le gouverneur. Mais c'est lui le gouverneur. Azali pe na ba limite na yi. Toza na ministre intérieur. Mon conduit la police net. Ezaye. Yami Balé. Toza ministre de la défense nationale. Au cas police. Alors ça a été fait à la Guinée. Pour la étranger, c'est la police. Trois dans la garde présidentielle. Une unité à Souka, une unité de son, où il y a un qui ça ne va pas, Babima, Batam, tout le monde a patrouille, Bapem, la police et garde présidentielle, rôle na Bangoni. Yami Sato. Quand la capitale voudrait bouger, et vous allez un chef ou il y a l'icolo, ne ba hôtel, mais pas appeler ça institution. Ngobila a gouverné la ville.
ya solo toza na kasongo soki kasongo azali incapable ya kosilisa bakuluna qu'est-ce que ngobila osani ngobila civil ngobila za civil article 82 ya constitution lobby boye la police ezali mpona kobatela bato na babien na bango mais autorité ya mboka ezalaka ya ville ekozala na civil c'est que nous voyons parce que vous avez l'état de guerre te ya misato monsieur oyo tozoka wana population yende asungaka police ou bien armée pour na kodetecter bato wana ce n'est pas ngobila ngefa ce n'est pas ngobila tikanga na sisa yo mituna na biyano nanga mais kafona tout mutuna zo nazo tuna ngobila kosala nini ngobila apesi makambo na ye na général oyo azali commandant de la ville apesi instruction na ye c'est gouverneur c'est le mbao ezana Kinshasa salini ezana Kinshasa mais siko soki ba détecter ba bato kangi ba police to ba police te le bas police c'est faible ce n'est pas le problème de ngobila moto achendaka général ouais achendaka ce n'est pas ngobila c'est ministre ya intérieur parce que ngobila dans l'autre c'est comme moi juste pasteur nazali représentant légal na pesa mitindo na pasteur oyo atali ya deni lesi tozakuna te yokana tozana ote na pesa institution na pasteur de siège soki siko pasteur de siège akwei se simbi ngana osani na ko sanctionner mais ko sanctionner ye parce que ngana ye mais na problème ya gouvernement pas ngai na déclare kambo la bi bazongisa kanyama na ville ya Kinshasa bango mbala combien na lobi yango mbala combien bazongisa général kanyama na tango la ville ya Kinshasa tant moto azali incompétent ko mosala te démissionner ngobila pas démissionner parce que mais attribution sécurité za ngobila te il y a pas ordre mais c'est lui le gouverneur il a donné l'ordre avant ça exhibition de pouvoir te ngobila sima mundo ka asala patrouille ako pesi na gouverneur na commandant de la ville commandant sa instruction na ye bokende bosala soki esimbite apesi sikoyo rapport et pas ya ngobila akotinda yango na hiérarchie et pas ministre intérieur akota la présidence pour ba recourir na armée ozolia pas pa ngobila non na franc ngobila te na kolia ne nazomona misala na yezo sala quand même ya malamu bondima yango lelo alongoli ba gouverneur alongoli ba bourgmestre tant tolobi alande biso na émission dabi ba gouverneur ba bourgmestre au sel côté lelo ba niko nini komisa matérialisation bazo kiria quand même tozomona par la soma hôtel masute bon soki ba gouverneur ba ki kala ayokaki biso te so bozo kanga ngobila faire son travail na eloko na ko condamner te papa moto na bato azali ko sala musala na ye oyo ba kufi na bandal na terrain municipal la bandal batumbi moto bato ba siko ngobila moto atumbi bango kasi yende gouverneur mais moi j'arrive pas na lobi yoka na bisayo rôle la bourgmestre nini rôle la chef de quartier nini monsieur bourgmestre azana monsieur rôle la chef de quartier nini rôle la bourgmestre nini monsieur yoka na ngobila wapi yoka na problème na ngobila yoka na problème na ngobila rôle sikoyo ya tala oyi ba bourgmestre to bana ko tindi kabino na bureau ba bourgmestre to ba gouverneur ba bourgmestre parce que mort salemi na be terrain municipal et à combien de kilomètres 0 mètre la commune bazo tumba bana wana plus de 12 personnes bazo tumba bango wana papa sans commune sans policier sans nini à intervenir ça c'est le problème na ngobila bon problème nani babenga chef de l'état ya wana no chef de l'état ndenge ni bakobenga bourgmestre ya ko transmettre déjà les caméras nani azo représenter bourgmestre gouverneur de la ville direct c'est lui le responsable mais quel est le gouverneur qui est le responsable quel est le gouverneur responsable autorité ba informa kaye pour donner l'exécution on informe l'autorité a bimaka na minduki na tellement nango te condamner la police pour la police ça ka patrouille monsieur police non la police ka muibi la police ko konta batana bandako la police ni police ça ka patrouille tango bana bazokanga moi je te dis mon tazori bima joindre de journaliste dès qu'on a un journaliste né ailleurs ko benga même au secours c'était votre frère journaliste et la police est au 0 mètre na commune ba sala musani bazala bango tout démissionnaire major wana démissionnaire bourgmestre démissionnaire parce que mort d'homme et salami na mboka na bango nous les condamnons parce que article 12 de la constitution tous les Congolais sont devant la loi est la loi c'est reste mais quand le gouvernement doit démissionner à faire quoi donc on a l'anglais na anglais on sera sur l'anglais monsieur tika na français na le banalingala a démissionner na quoi qu'est-ce qu'il a fait
Hein? Mboka za sécurité. Mais c'est le comme Maluku non? Au lobby du Cambo était ngana honest lobaka. Nous sommes comme les sentinelles. Ézéchiel 33 verset 7. Hein? Tolobaki di kama kwa moto. Bon ça on black était. Ndenge ni batona bo mara ba chef coutumier, ce sont les Rwandais. Hein? Tolobi di kama na mino kuma gagame ya kotika bazamba on sort sur mara 0 mètre na Maluku sans show. Par quoi ça infiltration na yi? Basokota les autres ceux qui voient. Hein? Gouverneur a pris ordre na oyaza commandant de la police. Sauf que commandant de la police a moni yo ka songa ko kite. Tu n'as qu'à démissionner ka songa nani kanyama songa wana et population ndeko na ngai tozali commissaire homme to fungoli misu na biso pona ko soutenir armée na la police na gouverneur de la ville Gentili Ngobila Paka kila nzo. Azo sala le logo ni nazo sala tozomona ngote fidèles téléspectateurs nous sommes sikoyo tune loko ni osala te mwindo atie banda bypass te a on a 7e remoni yango te Ngobila motache abongoni yango te sikoyo role ya nani mais électricité na maboko ya nani ministre énergie role ya ministre énergie nini role ya ministre énergie nini eza na panache na ye non na panache na ye donc akopesa instruction na ye akopesa mbongo mais role ngana nazana awa na ngiringiri tosali 5 jours sans courant siko tokoloba na Ngobila ou bien tokoloba na ministre ya énergie. Deux, tolobili kamba carniveau. Nani DG ya OVD Rona ye nini? Ministre PTR, Rona ye zali nini? Eza role nini? On a des attributions qui sont conclues pour tout la ville à Kinshasa, mais ezali mawa mais pas si mingi. Na bino ba troko la bino, oyo bozo sim. Na moni ba enveloppe ko mozwa mikolo pa. Na zimbongo pa Ngobila te, yeso lobi ata bondiminga non ya misala na ina, non ya misala gouverneur Ngobila, ça le meilleur gouverneur jamais vu dans la ville province de Kinshasa. Nandima Kimbuta te, Kimbuta li bangi na makambo na ye. Kimbuta li ameli bangi na mokila kila kobina na mone lo côté. Fidèles téléspectateurs, tu continues à dossier Moussoussou, Wapesika, l'ambassadeur culturel de la République démocratique du Congo. Ambassadeur culturel à Bino. Nazo annoncé. Kasi à Bino, ngaite, ngalaibite. Ambassadeur culturel de la République démocratique du Congo, monsieur Agbepa Kofi Olomide, Antoine Agbepa Kofi Olomide, bakanga qui est na. Alinga comme moi Agbepa. Bakanga qui est na États-Unis ba refoulé selon de toyo qui est au na ba tweet na ministre moni wana ba pesi 10 ans à ko nyata susu 5 ans plutôt à nyata susu sol américain té wana za de kono congolais ba bengani aux États-Unis ba pesi 5 ans à nyata suite États-Unis té abeta sous concert té et déranger au té on peut ça mi tout là Yami Balé monsieur Jean 14 ici, je suis le chemin, la vie et la vérité. Vérité Zanzam. Monsieur, Proverbe 3, verset 33 à 34, lobby. La malédiction dans les maisons des méchants. Donc, c'est dans Proverbe 20, verset 24. Il n'y a pas le bonheur et pas le méchant. Yo ça montre nzambe na pesa yo méchant yo so suka mabe OK et loko nyo so méchanceté ya méchant ba il reconnaît suka mabe monsieur na landi na RFI na landi na ba YouTube bazo seka Congo balobi Johnny Hallyday na nyoso asai na France azwa passeport diplomatique. On l'a dit bien. Azwa passeport. Michael Jackson, premier musicien au monde, na lelo. Mota bête la musique, on a Michael Jackson azate. Azali na passeport diplomatique. Mike Tyson, 3 fois champion du monde. Azwa passeport diplomatique. Mboka oyo, ezali ba mboka ya Gondwana. Pourquoi les autres Gondwana yo kanga bien? J'ai suivi les commentaires de Balobi. Quand on vous donne un passeport diplomatique, tu viens un corps diplomatique. Corps diplomatique, vous allez protéger la loi internationale, donc on a continuer à voter. Et puis, alors on dit qu'on a Kofi Olomide. Kofi Olomide a une drogue. Alors qui moi si tu vois mais ça non. Hein? Bamakembe senya kena ngokunate. Kofi ba kangi eponanini. Un diplomate aux États-Unis avec par séjour, il y a autobeng, il y a tourisme. Hein? Si on a dit qu'il y a de musique qui n'a pas papa. On peut ça y est, séjour, il y a de travail. Quelle confusion! Hein? Quelle confusion! Un ambassadeur
culturelle congolaise au cas. Hein? Hein? Même Johnny Rastaman et Côte d'Ivoire, elle a un passeport diplomatique. Alpha Blondy. Coco, les dasso. La soprano Zali. Oh, et puis ça, il y a une référence. Azwa passeport diplomatique. Hein? Nous na mini comme on est Salif Keïta. Hein? Azwa passeport diplomatique. Comment c'est lui qui a un passeport diplomatique? Ozo que ni ambassade ba ça yo visa ya tourisme. Mais OK mon ça là. Tango bakanga ki ba moni passeport diplomatique déjà ba américain ba saboter dans le sens non sens. Yami bale ba mais yo ambassadeur culturel congolaise. Comment ozo na séjour il y a ba personne visa il y a tourisme non visa de travail. Ce qui confie l'idée akana na visa de travail mais bakangi était a tapé passeport diplomatique yango ya Moussoukou bakati recevoir Moussoukou yango mais azana séjour na ye ya musala et déranger oté tant que ndeko no congolais ba humilier bongo et déranger oté ko ça nini ndeko na yo congolais ba humilier bongo Proverbe 20 verset 24 les malheurs les bonheurs ne se trouvent pas dans les maisons des méchants. Méchant. Kofi méchant. Méchant ni. Mais pourquoi il y a un motomaïla dans le cabinet de Batomaïla à cause du passeport, à cause du visa, il y a tourisme. Les Anzambes appellent l'esprit d'égarement de l'homme 28-28. Habite des prisons. Mais bah refoulé, ma bezanine. Aïe en France, c'est ma camerounaise. Mais Kofi est dans le sursis. Si on va connaître le sursis, c'est l'accent, messieurs. On ne doit pas te mettre dans les prisons. Mais tu es libre, mais contrôlé. Moindre reine yo. Yeba était Amérique, azali allié mounene, yaba occidentaux, yaba européens. Hein? Dès la condamné à 10 ans, à côté 5 ans, quand ma colokunate, à côté le côté ba refoulé, wana pena 4 euros, ba côté kaité, ba ko funga dossier na sursis. Et tout ça là parce que Kofi boloko akimaki a beau risquer. Vous avez un problème de conflit personnel. Mais non, c'est pas vérité pour qu'on dise vérité, c'est la vérité que moi je te dis. Hein? Même il y a penani oyo. Ako mabe congolais Akebapé. Nani? Oyo nani premier musicien so congolais nani comme nani. Moi Guy Maître Gims. Hein? So quand nga voyager azoa ba séjour na yé, il y a travail. Non, il y a tourisme parce qu'il n'est pas aussi français à comment congolais. Hein? Et ça la sanini et faisait 5 verset 16 racheter le temps car les jours sont mauvais. Ozomona ezali boyinga. Bozangi koyeba puis gangster gangi zalakate Galate 6 verset 3 et là que bomi agbepa ngai balia kana matanga te Antoine agbepa Kofi Olomide hein to bondela makasi parce que to senga pe nzambe sa esprit également parce que mindele bazo dossier n'était parce que azali déjà condamné en France 2 ans de sursis des incilités makamunyo so bakyo balukisa pas condamné. Mais du moins, les Kinayo, fallait pour parfois se présenter lobby na justice. On a quand même. Mais tout le bas qui est un mort d'homme, monsieur. Comme un mort d'homme, la Constitution de la République, le lobby article 12 de la Constitution, personne n'est dessus de la loi. Fallait avoir un Zambie à Congo. Ataba convoqué. Justice congolaise est indépendante, article 220 de la Constitution. Justice congolaise a une injonction, article 151. Bah, ça fallait. Fallait interpréter, interpeller, et fallait à Rozong à Nabo péter. Fallait à Zambia Congo. Fallait à Zambia Congo. Fallait à Zambia Congo. Nani Okanga fallait. Et mort d'homme, quel que soit le président de la République, premier ministre, Nani. On vous arrête, tu rentres en prison. Mais Nazo Sabine te fali, et l'autre côté. On a profité. On dit les choses, ce n'est pas la prophétie. Moi, je suis un eschatologue. Je suis un anthropologue, je suis un eschatologue. Ça, ce n'est pas la prophétie. J'ai dit justice congolaise, ezali indépendante parce que pouvoir judiciaire, pouvoir mosusu. Ezali ko injoncté yango kwa ya ko kibekuna na ebiso le lones okomona akozonga na pété pona eloko moko ekosala fali pour pater mais il doit dédommager ba mort wana a dédommager ba kunda bibembe wana jusqu'à alors bibembe kunda mité hein
Moi, je te forme aujourd'hui, pareil à Bana, Bana na bango, Bako Kunda bango, parce que Bazon Monake, Bana Bakoube, Bana Katamork. Quelle sorte de gouverneur? C'est le gouverneur. Comment le gouverneur a pu accepter concert Moko Sali? Makamo ya gouverneur, mi gouverneur, tika gouverneur à bateau. Tika ngobila à bateau. Y'a problème ngobila. Oh, ministre, la montée ça stade on a ni. C'est le gouverneur. Ce n'est pas le gouverneur, c'est le ministre des Sports. C'est le ministre des Sports, mais c'est tika la lobet kamo. Y'a kamo ngobila. Hein? C'est le ministre des Sports. Et Nani, Fali Afutaki, ba droit na ye nyoso ya sécurité à quoi tu makamo nyoso. Ministre intérieur, il doit démissionner. Mort d'homme et outil na ye parce que c'est lui le ministre intérieur. Ouais, parce que sécurité il y a vu la Kinshasa. Où est le problème en Ngobila? Où est le problème en Ngobila? Tokomi Nasuka. Qu'est-ce qui se passe? Non. Voilà, Tokomi Nasuka, fidèle téléspectateur, na awande tozako chité, émission na biso moko lelo na sabino les bonnes choses n'est dur. Vraiment pas un clin d'œil spécial à mon ami le renard de surface, Jérémy Louemba, le nouveau marié. Donc, les liba les oeufs, c'est toujours. Et Luka Makam. Comment on est Luka Makam? Il y a un Makam. Yo, moi, c'est normal. Moutunayo, pire Moutunayo. Ah, tu comme Nasuka, hein? Pire Moutunayo, Vital Kamere, avant du silence. Pire Moutunayo, il a dit Jésus. Vital Kamere, Vital Kamere. Avant du silence, tu m'as barré sur les Kawazo, le bélo côté, il dit rien, mais il est parmi les bataminés, les politiques qui ont beaucoup d'ambition. Aux autres, le silence n'est pas. Ça peut pas me faire le sac. Le sac, John. Oh, il y a bon man de qui on a maillé. Réponse n'est pas sûre. Oh, il y a bon man. Vital a kende qui a maté. Na kei na kosa ma M23. Et indi, mon pote mon souke koti. Azongi qui a kende kuna na cadre ni. Après Vital Kamere n'est mon boulot, ben il va terminer. Après c'est vraiment une intoxication. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Na biso, toi la tina ba Vital Kamere te. OK? Toi bien ska ba uta. Toi yamba bango na bolingo. Ce sont des Burundais, des Rwandais. Toi boy fait bango te to sangai na bango. Hein? Ba sumbele so pour ne longi. Si ko Congolais ngai na yo to fungola misu. Toi ça comme seul homme, to bundira mboka na biso. Papa, toi na mboka msute. Hein? Fierté ya biso ça Congo démocratique. Hein? Toi comme esclave. Toi que ne wapi. Ozomona? Hein? Ba mongo ba engela nkema engela tafi. Mbombila ko bote masanduku. Lisano ya jikoti ke lonkema. Mon potuna poloso ele kini ni poloso. Kamera mota poloso. Basuki wa. OK. Ba yebi eloko bazo sala bango tout. Yo tuna kamera. Kabila lobaka. Kabila kifi ex-président de la République démocratique pendant 18 ans. Ayebi dossier. Bokata Kabila loba. Yo tuna Kabila to tuna kamera. Hein? Papa mboka ya biso eza ba kamera na ba Kabila wana te. Hein? Mboko ya biso bazo mbriye biso na makambo ya pamba totelema comme c'est l'homme papa totel ceux qui ba boyimba loyo to sa ba démarche to pesa mot d'ordre bato nyonso ba mama bana to mami takala saka leçon pour mindele ba mona ba ebake kanda ya ba congolais cette fois-ci to kata bilemba biso tuna balabala parce que trop c'est trop yo bon mamutakala na wata kilota muke torche nini na bini papa mona ke nini to lembi likamboyo papa tozo kufa solution ezani. Tokomi Nasuka, ça n'est fini pour aujourd'hui, fidèles téléspectateurs. Clin d'œil spécial à toi, Rigen Kassa, Tom Rebelle, Motomoko bien, Maman Godé, Napesio Mbote, Bisco Zali, Shadi Kai, la maman de tous, Napesio, vraiment big dédicace ici au Zali, Eugène Loutet, mon père biologique, on a respecté, on a l'ingénieur, big dédicace ici au Zali, la Belgique, Karanina Lobaka, là où, somo mobali ya trima monene mingi seke na senae moi simoko ya malonga pe ya kitoko azali igete luba mawaline donc veut dire la subliminale la belle maman la maman de tous donc veut dire Lauriane Kanga la représentante légale de belles femmes de l'Afrique na pesio mbote bisous à toi ma chérie Kimi Nzambe et Bila Bino Bisika Bozali Botikala Malam merci à toi mais la pesi mbote te na pesi mbote na première dame il y a ville ya Kinshasa Mama Bilanga Nabwe kotanga kombo na nani wana Mama Ngobila Mama Latina Ngobila mwete Mama Bilanga Mama social Fula impul Mama Latina Osuka première dame ya ville Kinshasa namona mama moko mikitisa mama esengo ya boboto force tranquille apesi loboko yo eyemba oyo emonate kola pambola Mama Latina Kola Pambola yo,
Biopé Mototali Bisso, Lévi Paye, l'assistant principal du chef. Très fort, Lévi Paye. Double nationalité, Janine Zaou, aux Alrassou belge, j'étais comme congolais parce que Jatimingo Bilambaka, Aliana Yo, Amelana Yo, Avanda Yo, Kangana Oba photo. Check.